Shalom, shalom, ba maman et dépendant na Herbolandanga. Bonjour, bonsoir. Ezanga sur Marie Grâce naï sunanda kuna bino na émission na biso elambeli ya bana poto. Elambeli ya bana poto eza mission oyo tozo laksa bana biso olamba, tozo yekola olamba. Normalement ezali fait banda ko inviter bana baye na ndaku olakisi ndenge olamba. Tokende pe na bandako bato mosusu obengisi biso tozotala ndenge olambaka nde nini. Sœur Marie Grâce azwa chance okola na kata mboka mwana moke alata pena uniforme noir et blanc na Barkinabe school apesi ma classe na biso mbote Sandra Ngoy de Focha Suzana Nana napesa mbote donc on a ba classe na biso base belé donc yango metoye kolo alamba dans la lamba à niveau mo mutu susu atala lobi e okosi mais chance ka bato to yebani donc on a ngala lobaka elambela bana poto tout est possible baye kola ka so na nokufite yango na to la sabino lelo to na fumbwa avant na bana bando pesa ba mes condoléances nanga vraiment nyonso donc nango boye mes condoléances et bande ko nyonso basi ko perdre ba love one balba na to perdre ba love one to za ki to fallait mémoire to za réveiller to za déjà ko bondela pona to mona ka on le quoi j'ai to bandi ko na mukale déjà to perdre ba love one donc bande ko nyonso ba perdre vraiment mes condoléances na bino partout dans le monde. Peuple africain nyonso peuple nyonso to nzambe mes condoléances na bino nzambe apesa makasi mutako consoler ka motema eza nzambe yango wana nzambe tobikaza na contrôle na mopepo ezali to mibatela prière osambole ka makasi. Merci na pasteur nanga Paul prière ekinde kitoko. Merci na papa Charles Bostra TV nzambe amona bino ya mama bami babeko ma tante chérie je te love. Après mbote nanga na mama malongi mandoi tolali nde nini boye kuna tolekaka vase d'honneur en Jésus-Christ bo s'abonner kuna belé vase d'honneur en Jésus-Christ ba mission moko kitoko ezala kuna même mikolo ndiye toza opema tolamuka tozataka mon pepe tolamuka vase d'honneur en Jésus-Christ mama malongi mama Marie na pesi mbote nanga meya je vous love non miss bino bon makenga Ardouze mama Rachel mima de moi ba mami ba koka ba problème te mima de moi ya mami mama la Jenny Mbote la capricieuse mami Sendeke Mbote la boudaise ya bouda la tembe apesi mbote la nga bino nyonso double TT mama la double TT Sandra Ngoy Nicole Bosha yanga moko yaya babi le castar aza star ata bonzambe la tanzo mais le castar aza star yanga moko yaya Mimi Tonga azala star avant YouTube eza star à YouTube te yeza star à YouTube te ya kwanga mazi kaya bote yaza penda star avant YouTube yazala déjà dans Mimi Tonga la star fiancée yeko totatika lito ito yo loba n'importe quoi ata tongi nenga na linga ga bon to pota na pe o wapi ye atonga te ba tusunze ba pesa yo okoboya te apesa yo eka bongo nzimera bongo o atonga kiyo yoka kakipa kakokolo etalio bon merci to bandisi ko présenter bino na biso to présenter bino na biso toza na mbisi na biso okaka to vraiment na mbisi na biso okaka fumbwa ngali na mbisi okaka to bandi na fumbwa pardon o fumbwa na biso fumbwa kine na yaki na opana Kishasa to sokola kama beto tion na mai ivandi na mai fumbwa fresh to na mbisi okaka na fumbwa na biso toza na Thomson ngalinga Thomson na fumbwa pour mona Thomson elembisa fumbwa ça la fumbwa aninga Thomson pilipili à verre na boka moi pilipili moi aïe feuille komba aïe lelo kimite to ana ndembi to kata de to tena congélateur poto boyo bima mingi libanda pona mopepe eko ezwa biso te toza matungulu toza na tomate fraîche na lingi fumbwa nga ebima couleur à pembe tomate fraîche toza na mwamba na biso yango tolamba toza na muscade
muscade na biso peut-être mosusu omona yeba te muscade so eza nini yango muscade torapa yango totia mpona mwa biloko ya goût toza na cube magie na jimbo nabeteli lisolo ya cube magie nde balobi eza mabe biso mpe toyoki tobolambela yango yaya eza tan tofungola miso baokosa toza bana miki tolamba tokufa te tosala eloko te kaka lelo bakosi wana huile d'olive sikoyo naotia nzungu na nga naotia mbisi na nga mpo fona tokisa yango natie mpona tokisa thomson na nga natie mai etoka thomson na nga etoka le thomson na nga ezotoka j'espère que vous omona merci ma sœur Marthe Mboui motema papa Lami merci celle-là c'est ma sœur ma sœur merci ye mama salenga abenga na telefone abina bokoma abenga falo koma ngesa bien abenga na telefone pour ebisanga ke non mbisi nalambaki na présenter biloko nyonso tout bien mais emonanaki te côté na nini ya na région emonanaki te et c'est vrai nazongaki mpe kotala mama namoni ke emonanaki te yango sikoyo nakomi contrôler caméra na nga n'importe eza sikoyo aemona na nga vraimen namonana mingi te mais biloko emonana na finiki mbisi na nga nakomi contrôler caméra na nga omoni sikoyo toke boye totia mafuta fumbo na nga na olamba yango ndenge tonti na nga alakisi namona nga alamba fumba boye te namona tonti na nga Claude alamba fumba boye nasepela yango ebima agu yango nalobaki mpe ke non nameka ti sikoyo totie mafuta tozela mafuta na biso ebela en attendant mafuta na biso ebela nange nasengaka bandeko nanga bomoni nalati boye bomoni te Hand of Grace Foundation la main de la grâce fondation la main de la grâce bomoni te James Jacques 1:27 okotanga wana ndako bosabone na Time of Grace TV ebele dans cette émission moko spéciale pour nous expliquer bino pourquoi mais na sei no bosabone vraiment ebele babone na bino ebe biso tusunga bano Hand of Grace tusunga bano naza mama mwana nga vandi na olamba aoliete miss na sala kuna lobi so hôtel vidéo wana lieka ko pete ti siko mbisa ngo zana lena lembi mama mtaolia ngo aleka ngote mais za bana misusu pa lia mbisi wana malangwa ngano to ko facilité pour toza ba mama bo s'abonner Time of Grace TV ebele bo s'abonner bo na ba émission bo partager bo na télé réalité na biso lambela bana poto bo partager nzamba opambola biso mafuta na biso ebele tozongi na nzongo na biso natie nini matungulu natie matungulu na ndembia natie matungulu na ndembi ndembi yango na live ya bomona lelo matungulu na ndembi naza na Time of Grace kuna Time of Grace TV YouTube naza na Instagram Hands of Grace nautia sikoyo tomate nanga natie tomate nanga po matungulu natie matungulu na ndembe beli natie tomate nanga nakataki yango natie tomate nanga natie ail natie 3 ail pipi nanga na otia sima mwasi soko olamba pasi olamba fo kobomisaka
ezalaka propre. Place olamba folingaki ezalaka propre. Naza vraiment na posa lelo bomona. Lelo vraiment bomona bien. Lelo vraiment il faut bomona nyonso. Boza na obongisela bata na obongisa awa bomona pe. Javin, come help me to fix this pardon. Ibaluki suku na mbele. It's only this one side, this side. Ah. Life nini? Snapchat. I mean Snapchat nini? Instagram. Yeah. Okay. Na ningi bomona penza. Bon. Tu le bac. Bomona penza. Sauce na biso. Sauce ya fumbwa. Sauce ya fumbwa. Sauce na biso ya fumbwa. Fumbwa nanga na walamba ngo ndenge mama nanga Claude alambaka. Awalamba ngo neti mama Claude alambaka. Mama Claude alambaka. Tomate ko totika tomate ebela. Na otika tomate ebela. Tomate ko pinga fo ebela pona tida bilo nyonso to. Na boaki na feuille. Tomate ebela. Tomate ebela. Ok, tozongi moni tomate na biso ebeli vraiment. Tomate na biso ebeli, tukata yango ebeli. Tomate na biso ebeli siko tomi totia mwa mai muke po etoka. Natie mwa mai te, pardon, natie na mwa mai te. Natie sauce ya jimbo. Natie sauce ya jimbo na kive nanga. Ami na sauce nanga jimbo. Natie na sauce nanga. Natie sauce ya jimbo na sauce nanga. E na boaki natie siko mai. Natie mai. Natie mai. Na warapeni nanga. Nazo rapeni. Na omuna ni na rap. Yo rape yango te na ebike. Na omuna ni na rape yango te na tionka bon solo. Sikoyo totie mai mukie. Mai mukie. Mai oyo lere etoka. Etoka. Na ofina mpona tiaki garlic nanga mobimba na ofina yango omoni na ofina yango so na fini yango na ofina yango so elembi donc soki yango soki kana bandi ofina yango elembi se asiko elembi nde na fini yango boye na ofina yango na nzungu po elembi donc seke sauce nanga pene eza ya kobela sikoyo sauce nange eza ya kobela. Sauce nange eza obela. Pardon, tozoluka vraiment bomona. Bomona nde tofina. Sauce nanga loko eza ya kobela. J'espère bomona vraiment eza ya kobela. Sikoyo naotya mwamba. Naotya mwamba. Naotya mwamba sikoyo. Mwamba na asimba kona Lidl. Lidl ya partout. Elle est des partout. En France, c'est en Belgique, Allemagne, c'est en Allemagne. Na Lidl. Naotya mwamba nanga. Naotya mwamba nanga. Fumbwa nanga eza vraiment ebele pe naotyaka mwamba. Eya dépendre mosusu alinga mwamba fo eza pene ebele na fumbwa. Mosusu alingaka ne mwamba mpenza te. Na nga alingaka mwamba eza ebele na fumbwa. Natie nanu moko.
natie moko mwana nga linga fumbwa olia fufu ya linga semo na fumbwa donc nde eza na lobi olia fufu olelo ndenge esi alie nayeba olinga olia te bamama bosabone mama na Miradi Nicolette partagez bosabone na Time of Grace toza vraiment na besoin aide na bino yango oyo natie mombala nga onde natie mombala otika osiko etoka mamaya nde natie mwana mwasi mpe solamba fo biloko oyo ezala mpenza na ordre kolinga te cuisine eza salite panzani basusu balambaka pardon motu pasi nga salite esalanga motu pasi bon natie boye sikomoni natie boye naotika nini na biso etoka naotika sikoyo nini na biso etoka mabakisa mai moke natiki sikoyo sauce na biso etoka nabwaki mwa pilipili ya vert moko moke natiki sikoyo sauce na biso etoka natiki sikoyo sauce na biso etoka ake nazongi susi liboso ya kamera na bino merci na bandeko nyonso bawalandanga merci na bandeko nyonso basi babona nzambe apambola bino bokontinue kosabone na Time of Grace TV toa na page elambela bana poto toa na page su Time of Grace na page of Time of Grace kuna nde totiaka biloko ya fondation na biso tocrea page ya fondation te mais pour page wana totiaka biloko ya fondation Hand of Grace Foundation totiaka bilo ebele bandeko bacontribuaka baesungaki biso na opesa quelque chose na bango mwa oyo mpona makambo oyo ezoleka na mboka ya confinement oyo kosomba biloko mpona bana tosombaki biloko bandeko bazalaki satisfait ya komona bavideo vraiment bavideo oyo totiaki bayi pena satisfait ya komona bavideo nde biloko bana bazwaki bana basepelaki nzambe apambola biso oyo eza Thomson na biso nde nabaki nalinga kotia Thomson na mbisa kaka Thomson esi totokisaki yango totokisi c'est bon sikoyo sauce na biso tozela mama naziki mpe ya makasi ya solo nzungu eshofa makasi boye Jesus tala nzungu su yo bongolanga yo bongolanga nabakisi ko mai nabakisi mai nalinga nzungu yango mpo eza ekangamaka te na si bamama eza nango chere mais bien nango ekangamaka te ate babiloko ekangama etalaka fumbwako edenda ngo yango eloko ya chere ezala nango kaka bien edenda mpenza mwamba tala ekangama te mwamba ngo totiki sikoyo sauce na biso ya mwamba etoka te tobakisa ngo mwa mai tozonga nde sauce na biso ya fungu ekomi sauce na biso ya fumbwa omona nde ekomi tomate mpenza ebeli tomate ebeli nzungu elengi moko tala ekanga te mama nzungu sikoyo nango tia fumbwa nanga nzungu mombeleke ebele fumbu eza moke mama efumbu ezosotele biso efumbu ya moke mombe ebele donc nti fumbwa nanga na kati
natia fumba na nga na kati lokola bomoni sauce na biso natie fumba na nga eye na mai navandisaka o natie na kati na baloli fumba na nga na balolo eza mpesa oke fu na baloli fumba na nga fumba pene ebele te na nga kosola mbe ebele ebwakama natie thomson na nga thomson oyo natokisaki natokisaki na katikati na katikati sikoyo naotia thomson na nga mpona ninga thomson na fumba esala goût ozoblige otia te defo natiaka na nga thomson te nalamba yango kaka ya bongo nalamba na mbisa okauka pardon natie thomson na nga natie mbisi na nga okauka nivo mabaku mama na ngalo alela mabaku babileka star aza star je suis la petite sœur de Mimi Tonga ye azala star ava internet ye aza star internet ye aza star asolo po internet eza bastar moko olala olamuli otiki libanda okomi star bon ye siko azala star déjà va internet azala star va internet mwasi place olamba fo ezala propre omoni mwasi place olamba fo ezala propre en même temps ozosala même temps ozobongisa oyo biloko tosisi sikoyo naomba tia cube na nga vraiment alambela cube naotia cube na nga naotia 2 cube en attendant mpo natiaki liboso jimbo na sauce na nga natiaki jimbo na sauce na nga sikoyo naotia cube na nga 2 cube natala ndenge nini mungwa na nga ekeyokana nalamba vraiment na mungwa mpenza mingi te si boremarke nga lata lamba vraiment na mungwa te mpo cube ezala na mungwa aussi kiba na mungwa jimbo mpe eza na mungwa yango nalamba mpena mungwa mingi te bon kolambela nango kaka te keno fo biloko ebele bisalasala basosi ebele na nini te eyema mbo oyekolo oyebi mpe eza na goût nango mpe omoni nzungu eza elengi moko pardon tala ezobina kaka boye ekanga tati biloko ya chien yango ezala nango mpe bien omoni ezala nango mpe bien biloko yango ya chien fumba na biso sikoyo totia mai totie mai na fumba na biso totie mai boloba toomona te yango j'espère boomona totie sikoyo mai moi totie mai boye totika yango sikoyo etoka nabwaki sufei mpo nabwakaki fei na sauce me nabwaki sufei moko nabwaki fei moko na sauce toko nabwaki sufei nabwaki fei boye totie sikoyo yango etoka totieki yango etoka ta totieki yango mpenza etoka fumbo na nga ebimi couleur blanche et tomona yango sauce blanche sauce na nga efumbo na nga ebimi bon totieki sikoyo fumbo etoka totiki fumbo etoka tozomwa ta 2 minutes osolola ti tozomwa 2 minutes osolola tozomwa 2 minutes osolola bamama tosolola nalela gato ngai yawa yesu ya kosko tosolola nalinga so naolamba tosolola bafemme sage lelo oyo totongaka bamaison na biso me totonga mboka na biso afrika baidesi ebele
yango na ose bosa abonné na Time of Grace TV kuna penda ni bozwa ba idée o toza nango vraiment besoin bosa abonné belé surtout pour nos sunga bana biso ba orphelin nos sunga bana biso ba orphelin non c'est que makasi bosa abonné belé kuna Time of Grace TV. Instagram na biso eza Hand of Grace 5 Hands of Grace 5 Instagram na biso voilà eza vraiment bien et comme tant photo ya bomoko tous sungana vraiment bomoko le kamakasi et comme tant wana tous la blonde na biso fumba na biso ebela to ebite ndeni ne bima goni ne bima toujours je vais là donc il y a c'est ça tozongi fumba na biso totala nde ebimi fumba na biso ebeli mama ye tobaki ba confinement oyo tobakisa bakilo nga esi nabakisi jime mpe eza okanga jime eza okanga tokenda ngo kaka bongo bon totala biso na bino nde fumba ngo ebimi nayebi so mama nzungu eza elengi moko tala so otie lutu fumba mpo tia lutu edenda boye ezalaka mpasi tala fumba mpo tia lutu edenda boye ezalaka mpasi nayebi si bino tala fumba ndenge ezo fumba na nga mafuta ezotepatepa ngo nde ebimi ngo nde fumba nga nde ebimi siko tolingi totia yango na sani totia yango vraimen na sani totia fumba na biso na sani totala ndenge ebimi nga na bino totala ndenge ebimi adime na moto niveau ekozela nano totala nde fumba na biso ebimi elongo na bino elongo na bino elongo na bino fumba na biso yango oyo fumba na biso yango eliama na kwanga na soso omoni fumba na biso j'espère bomona po merci na sœur nanga Marthe osplikaki mpenza fumba na biso yango oyo donc nde bomoni yango ebimi sosi yango eza boye eza boye mapilipili donc boye eliama na kwanga tozolakisa ngo fumba na biso ndenge ebimi toza mama na biso topesa ye mama Jeanne ya oyebisa biso so efumbwa na biso ebimi ndenge nini merci na bandeko nyonso bomoni fumba na biso ezalaka rafe monana na ekolo tokomi na suka vraimen ya émission na biso elambela bana poto bana biso bayokaka bien bayokaka langage ya bayaya mosusu bien ke bayaya na bango bamama mosusu bien ke bamama na bango donc oyo eza bana baoyekola nayolakisa bino mikolo ndeka mopepe eza libanda pandémie eza libanda mopepe oyo corona toza na citron ya vert toza na citron ya jaune toza na tangawisi toza na ai tolongola poso olongoli poso ya tangawisi na olongoli poso ai na osokola ngo bien olongo citron na osokola ngo bien na tika ona poso o poso koli botika na poso kati yango oniki yango na monex otie mai otie na mai etoki apo bandi komela babiso tookeba misala babiso tobima tookeba shop tozela kaka te fo yoka mwa neti mongongo to mwani te omela ngo tamona ntongo une fois na pokwa une fois olekisi mwa jour moko mais bato mingi misala na okonsevela tasi verre moko na mokolo tasi moko bato mosusu bakoka gwango te soki okoki gwango te deja
toyebi mafuta nzoyi hani mafuta nzoyi ezala déjà bien na nzoto okotia ngo muke lutu moko muke otia ko mama nga zokoka ngo te mais otile mo muke ameli to batela ba mama biso toza ba mama to batela ba mama mikolo surtout et ça la biso bien donc on a présenté bino ngo chaque jour tozo présenter biso ngo on ezaki sœur Marie Grâce qui sœur Marie Grâce Marilou mais star aza star le kamimi tonga star internet c'était internet y est lelo y star atongo moi aussi que ça bien na pamboni nzambe mpona olandanga tika te émission bolanda elembela bana poto télé réalité na biso na kotala bandako la bino aza vraiment lipamboli bamama nga nayekola olamba na mboko fumbo nayekola mpa tanti na nga Claude semaine prochaine fin semaine prochaine ozonga la semaine ndenge na ndolamba fumbo na bando bi couleur otemela linga fumbo couleur donc c'est ça nzambe apambola bino nzambe apambola biso na pesi mbote na ba mama nyonso abadik mama surtout adik mama nyonso ba femme sage équipe fondation Hand of Grace to pesi bino mbote na pesi mbote na nga bandeko nyonso balandaki nga Nicoletta MG Star Boutique MG Star Boutique so bokoti na Bellevue TV pour ano Bellevue TV photo comme 1 million na Bellevue TV bomo na pemela beta www.mgsstarboutique.com batia numéro na benga ko benga ba dérangement te benga to répondra bato ba benga pour la Bellevue TV bato ba benga buzo bato bloquera to répondra bato ba benga pour la Bellevue TV ba message me to passa ko ma ba misusu ye mo ba répondre na répondra donc eza numéro ya MG Star Boutique MG Star Boutique eza marque à moi na mboka bayaya nanga ba mama ba papa baleki tosunga moi na mboka MG Star Boutique ba jogging na biso ezoya donc quelques semaines je crois que semaine prochaine bozo ba jogging ba trailing ba tracksuit to consommer ngo to investir na mwana mboka talaka mindele ndaka bamboka ngo toza koto balingi su biso te ekomi ntango Afrique na biso ekoma lokwa paradis te so tosangani nde Afrique ekoma paradis nzambe afungola mitema na biso eza moyindo lokwa baposo na biso te mitema na biso ekoma efungwama tolingana tosungana toyedane Fondation Hand of Grace tovanda tosolola émission spéciale vraiment ezali et to partager et to lobela docteur Jérôme toza lipam to abeni ngaza lo mo chicha na loba professeur na loba bi peuple noir soka vanisi mutu na posé azama ile koleka biso chicha na couleur mususu aloba na mabongo si on va comprendre que te bango to kena bango côté ba bibali basi masanga miziki to bebisi bango mutu côté wana bango batangaka bakontrolaka biso mambo wana esili toza bapharaon na kati ya bandako toza Moïse na kati ya ndako ya bapharaon nga nabenga bana biso tobota ba Moïse na ndako ya pharaon baozonga baokekomisa kongo na biso paradis ane oyo tobanda ane oyo eza nde bapréparation ne prochain nzambe apambola bino mama longi vase d'honneur en Jésus-Christ bosabone kuna ebele mikolo toyaki olala me tolamuki vase d'honneur en Jésus-Christ bosabone kuna toza na mama 12 toza na mama malongi toza na nga mwasi ya Marie Grâce me mikolo toza olala papa Jean William na Congo na pesi mbote nzambe batela toza vraiment olala tolamuka mama malongi tolamuka bamisio elekaleka te toyebi ke non toza komonana te mais ekotakota le dédié bana bezo bayoka mo babenga oni bayoka mo ba témoignage ba encouragement surtout na temps tozoleka toza na besoin ya nzambe fumba oyo jeune garçon ya lingango boina fufu aliaka na pasi mais boende ya kendana bisous na sepelaka na bino mingi bana Congo bana Afrique